Na otika na leki na olela ya na ngepa na katoka boli matanga alaza na kauka ngana epa na ngai na olela ndeko na ngai pa na ngai na olela ebo soto yo kalite na songi na ndako micho te na olele ka boye alepa mususu na pepa mususu bandeko mibali bakosa kabiso surtout basala théâtre bakosa kabiso ba mibali malamu te na basi bo permettre ngana loba po ya pasi ya na ngaza kimasi ya pasi na katanda kuna ye esongoni na la c'est la dernière minute pour le paquet. À tout nanga qui je suis. N'a pas répondre à YouTube. Je suis la petite sœur propre à Micho. Oui, il est le mari légitime de ma sœur. Mais ton père est Micho. Toté qu'elle a été. N'a toté qu'elle a Micho. À balaye. Donc Micho a koufi. Tous on a droit au sang à la famille. Pour tout les layer. Tolele na kimia to sangani bolobini to lukitere data to fandi ya na ke imposition ya ki acteur ya ki actrice ya ki acteur na pena sa actrice na chouaka on a lobby boboyeba qui est ce monsieur qui est je m'en fous de ce qu'il dira na perdre oh na perdre parce que au bala moi si ngana ya mususu wapi na rozoye wapi Micho na rozoye wapi Micho na ngai ala komi Goliath ala botelinga téléphone na hôpital azu téléphone ya na ngai abina aboy ko pesa ngai ya yesa ya ye Micho botolaka kaka bati mutu bakolela kambati mobali tina suka mibale balela ka boyete mibale balela bati kaka na mbebo Micho sanga loboko na yo Santo yo, wani sanga loboko na samba lola yo, azose samba kaba sambo azose bandeko na oloba na oba otala ngai na likambo mibale ya oloba ya liboso ezali ya nanga belaki abelaki vraiment otokende 4e année na maladie na ye azali kozwa traitement na hôpital pe ya bien ya Lix mais nzambe muta décider po muta simba bo moya moto eza kaka nzambe tozolela eza pasi na motema mais pasi na ngele kimingi po mobali na ya komelinga Goliath mobala komi Goliath ala bongoli ezaleli ale leto sangana tolela mwasi esika moko bande ko botina otuna bino. L'homme c'est Papa Moïse prophète ya église Hosanna na ye ko pesa bino message lelo pour na ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esi la kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout ba sukaka moto moko na ya awa te azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melanga lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador. Entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Pote papa. Nazaleka micho. O atikeli libere ndenga leki na ye. Na bandeko na oloba na oba otala ngai na likambo mibale ya oloba ya liboso ezali ya nanga belaki abelaki vraiment otokende 4e année na maladie na ye abelaki vraiment Samba décidé na volonté na ye
eza te ke makoki ezangaki makoki ezalaki mpo mwasi ya bato mama Denise Nyakero atiaki bamoye na ye apesaki bango soin de santé azali kozwa traitement na hôpital mpe ya bien ya lix mais nzambe moto adeside mpo moto asimbaka bomoya moto eza kaka nzambe tozolela eza pasi na motema me pasi na ngai eleki mingi mpo mobali na ye akomelinga Goliath mobali akomi Goliath ale abongoli ezaleli ye alele tosangana tolela mwasi esika moko bandeko botuna otuna bino boza bato kote mwasi akufeli desika balelaka ye te mwasi oyo nazala ndako na ye ndako ya 2 chambres salon eza na toilette na kati na cuisine na veranda me mobali apréféra longole bisika ayoki soni ya makala kotacha ye ameme na kauka na libota na ye kote ya famille na ye na ndako ya chambre salon nga na aleki na ye natikali awa na ndako na apa na ngai na otikala na leki na olela ya na ngai pa na tokaboli matanga alaza na kauka nga na epa na ngai na olela ndeko na ngai pa na ngai na olela ebo soto yokali te songi na ndako ya micho te na oleleka boye ale pa mususu na pe pa mususu bandeko mibali bakosaka biso surtout basala théâtre bakosaka biso ba mibali malamu te na basi bo permettre nga na loba po ya pasi ya na ngaza kimasi ya pasi na kata ndako na ye esongo nini ala opesa na dernière minute pour le baquet à tout nanga qui je suis na so répondre na YouTube je suis la petite sœur propre à Micho oui il est le mari légitime de ma sœur mais to pesa e Micho te to tekela été na tekel to tekela e Micho te abala ye donc Micho akufi to zana droit au sangana na famille po to lela ye to lele na kimia to sangani bolobini to lukitere data to fandi ya na ke imposition ya ki acteur ya ki actrice ya ki acteur na pe na sa actrice na chouaka menaza lolendo te bas bato mibala théâtre botika lolendo na oloba na bino botika lolendo mwasi oyo alali azalaki vi mobimba ya le ala omona ngo lolo ngambu te me mokolo ezala komona ngambu aolela bia michoso nazalaki ata na yo basa mokili baokosa ye naolela ya na nga na kima na ye kosala baconflit te me oyo nalobi mpo boyeba qu'il est ce monsieur. Il est, je m'en fous de ce qu'il dira. Nasi na perdre, oh na perdre te parce que au bas la moi si. Mais ngana ya mususu wapi. Na rozwaye wapi. Micho na rozwaye wapi. Micho na ngai. Ada komi Goliath. Ala botelinga téléphone na hôpital. Azu téléphone ya na ngai. Abina aboy ko pesa ngai. Asu yango. Eza téléphone na eto za ya na ngai. Eza yeto ya na ngai. Ya yesa ya mita botolaka. Kaka basi mutu bakolela kambasi mobali tina suka. Mibale balela kaboyete. Mibale balela basi kaka na mbebo. Micho. Merci nasukewa. Matanga na kauka azamu sio ya bala kile donc na ndenge ya bokoko abali na ndenge ya l'état aza femme légitime na ye est-ce que aza na droit ya mema iska ya linga mema matanga aza na droit mais basolo la ka ba imposer raté il a azana na droit nyonso basolo ka ba imposer raté esika ndako za 2 chambres salon na esika ndako za chambre salon bo chabat na matanga esika nini bo pesa ngabino moko bi réponse esika ndako za 3 chambres salon na cuisine na salon na veranda na esika za ndako chambre salon bo chabat kolela na matanga esika nini cause la mari légitime et puis sur autorité toi mais matanga mobile ya moi n'importe où donc comme matanga la toilette il faut se soumettre nazala nanga indépendante to solo lita yemba moko na dictature na ye to uti ko cha mwasi na morgue ko yakaka ya ye mbala moko dictature bana bozo basaki tanto fense ba famille micho botami na tata micho botami na mama ala ko ko décision bongo te sa tuna bande ko micho ne to zaleli kutuna na famille na on to ko kité kota bo tata na biso no ba komi na matanga te na kota bo mama to akana mama leki mutu yake utaki voyage yake banda micho za ko bela ifakazi ya to sanga na biso nyoso na ya ye to fandi to lobidi solo soki mwasa kufi première jour balela ka esika wana
deuxième jour nde bolukeli ata flat ameme na kauka po ani po mtana makoki et pour akamema ata amema na inter akele na inter beaucoup na des apnes placés pour la zone ba mengo et fa kameme na inter kauka zesikate kauka na makale kesene nini quelque part au Kaboni Matanga et comme des côtés ndenge bozo sala yango bongo est-ce que bato ba komona bino ba ko jija ndenge nini ndenge matanga ekomi côté oyo za mazo sala matanga na ndenge na côté kuna ete matanga yaya to Kaboni Matanga te bande kona ngai ayana mususu bake kuna ngai nde na boyi no liana na famille mobali na ngai te po batikala ko linga ete moko ta linga ye moko te me ba we pembeni na be na assemblée lokuta loko bebe ko kufa balukai ba ko bongisa balinga ete ba olele na kauka pola nini ye moko alame makai pola azaki na maladi tozo bundana na ye ndako eza étage tozo bundana na ye pour que tokende na ye na hôpital na spectacle to sa na veni pour na obimise ye to tena mutuka amemaka ye na kauka te pour nini po amema ye na kauka nde lelo po akufi kauka comme important lelo po akufi kutu kauka ya mukie soka amemi ye na inter ngana olanda matanga po eza na lix me na kauka na moni lix ona olandela ye te soki azobanga bamakangu na ye po azaki na bandako eza kuna je m'en fous ngai nazali awa tokaboli matanga te ngai nde na boko kena asala ndako mpa na ngai. C'est comme s'il y a des problèmes aux zones mobilisées, malgré tout le bélango na ba réserve par rapport à makambo nyonso ezoleka. Naza na problème te yaya. Na problème obimisa te. Asa mobala ya na ngai. Pasa na mariage boto bito landana ki ma fiance ki chérie ki nini 34 ans. Eza lelo te alobité. Baboti bana minei. Nakoyi ko sambuse na télévision te. O na lobby. Eza onga na ki pasi na ngai. Yango na bimisi. Yango na bimisi. Nakoyi ko sambuse ete. Oya azana ngono azana ngote je m'en fous. Etalinga ite. Pourquoi pas au niveau traiter entre bino na famille que ou les kanango boye ou sola yango na bato ndenge zo salo passe. À permettre ngate. Pour tuninga je suis qui? De quoi ya yebinga te mukile banga na zanani. Na si batu bolanda image vidéo, bolanda ka vidéo ya Micho. Tango zakina ba moye tango mama Denise a fotela ki aso ki na charge pour akende ko za traitement ya radiothérapie na centre Nganda. J'étais là à ses côtés. Donc je suis sa sœur propre. Moi, maman Nangaï, Amélie Libela Tike Nangaï. Nan intérêt, baby, ça a été dans l'intérêt qu'on réunit. Moi, pas le bananga qui est sali, ya moi sinae. Si elle bien ça, moi sinae, ngala zanani. Pas sur la zanango. Mtsusu eleki yangate, ngala zanango ya koleka. Eleki pour ngamutu na bungisi ngamutu na perdre ala perdre ni pour ala ko bana ata dans 2 jours et bon on récupérer ya mukonini na on récupérer mukolonini Yesu nangai Yesu nangai micho nangai limbisa ngai ya limbisa ngai micho limbisa ngana ko kai koloba boye teme na lobby pona komi na suka. Merci bande ko da suka wa. Comment papa Lopango maman Lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango komi maman Lopango. Ah tu na concession Toronto City. On a commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a des types autour. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tout pouvoir que c'est la situation. Concession est Bandiawa, et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makadam. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça.
Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à moulay. C'est quelque chose à moulay, n'est tellement facile. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to jute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga
Yesu na mingi na tatola Yesu Papa na ziki na témoigner Nzamba lozi Ngape na tatola bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Nzamba kabasa ye Yoka shije na nga ye Nzamba lola ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Bundela nga Yesu, Bundela nga Yesu, Yesu Bundela nga Yesu, Yesu Bundela nga yo Bisenga senga sanga londe Kale bibi ya pesanga kabela na bisenga senga Yesu mokoni niye Batu bakolia pena sima na ngai Yesu mokoni niye Batu bakolata pena sima na ngai Yesu mokoni niye Batu bakobanda pena sima na ngai Kale bibi ya bisenga senga sanga londe Lokota na Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kuchikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga Yesu, Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Yesu, Yesu, Yesu mukatanga Yesu Yesu mukatanga Yesu Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu Chiro Soki na soyemba Opekisanga te Oyebite bisika saba Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebite bisika saba songa Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebite makambo saba sambela Sambela sobi Naipa na yo Papa nanga Monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo Azosale Nzamba lolo Azosale Naipa na yo Papa nanga Monisanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Monisanga loboko na Nzamba lolo yo Azosale Zamba kabasa ngolwe Azosale
salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga Yesu Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale bibia bisenga senga sanga lole Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu Yesu Lokota nga Yesu kotika nga ite Lokota nga yo yo Tombola nga Yesu Tombola nga Yesu Yesu Tombola nga yo yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu Mesa mukatanga Mesa mukatanga Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga Mesa Alléluia Chirubu Chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu Yesu
yesu alokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe